Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gene, nazalaka moninga na yo te. Papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi gene omoni yango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene. Nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, au PCBino Mbote partout, beaucoup disposés encore battant. Il y a Kolanda Bisobo et Tolobe la vie officielle. Merci Nabino, merci na confiance. Merci na bolingo yabino bozaka na à travers bande konabiso. Leo nazo ya bande konabiso moko awa tozana ye boyeba azanani aye ko sala nini aye ko loba nini. Voilà, je crois que à travers ce sujet ya ina onde on va essayer de développer un peu naye toyeba vraiment aye ko yebisa biso ni aye ko yebisa bino nini. Ndeko Mbote. Mbote. Papi gene. Ça va? Très bien, Papi gene. Tokutani, hein? Vraiment. Bengani trop. Vraiment. Et enfin, Tokutani. Bonne santé, ça va? Santé, très bien, par la grâce de Dieu. Ok, Nayambi Nani. Fils Mambote. Fils Mambote. Voilà. Alors, Fils Mambote. Bete absono lisonyo et lisolo na ye nango mokola lelo. Na ye ko lobela jeunesse na biso congolais. Na ye ko interpeller jeunesse na biso. Ko lamusa jeunesse na biso. Surtout na temps où tokomi nango ya ba élection na mboka na biso. Yango na ye ko mema message moko ya réveillon. Ba jeune to lamuka parce que tokoti na ba distraction mingi. Tokoti na makambo moko oyo ezo distraire biso. Yango na ye ko interpeller jeunesse na biso parce que to lamuka na moment oyo toko tombola mboka na biso. Ah, donc, message là aussi, je comprends bien. Oye koyebi ça va jeune balamuka. Oui. Donc pour nous jeune baza kolala. Ba jeune toza kolala. To koti na distraction ba TikTok. Na ba insanité, na ba immoralité. Yango toza vocaliser mingi na makambo wana. Makambo eza ya important. Yango to tiki yango. Donc to sangisi mafuta na mai tozoyeba na soste ba o batangi na ba o batangi te ba oyeba na te. OK, il fallait différence ezala. Yango ce qu'on a ko interpeller ba jeune congolais bisika nos tozali.
sikoyo face ya makambo ozoloba mpona ba jeune baza kolala sikoyo ba jeune faut basani balamuka ndenge nini ba jeune faut balamuka dans le sens que yango na souligner point élection parce que bato bazo diriger biso na mboka baza bato bazo ya kozwa pouvoir na chance eloko pamba na vie toza na monde toza na deux types ya personnalité toza na ba courageux na bato bazo mériter bato bazo mériter za bato batangi classe ba courageux za bato batangi penate mais bazo luka na ndenge ba continue vraiment pe na courage bazui vie mais siko biso na Congo komona catégorie ya bato moko babakisama bato ya chance OK na vie chance eregnaka te toza na bato bazo mériter na ba courageux siko lokola ba kondi moko bakomi ko kota na pouvoir ou bazo pouvoir na chance eloko pamba yango biso ba jeune photo tellement pour na to stopper vent wana parce que biso bato souffrir ba payer bilés au développer mais biso ti lelo toza na temps évolution moko ta mokiza te ata 1% nan tozuite tozo bouger te nan tozuite lo te yango nazo ko interpeller ba jeune to la muka na maponami o tozo ke nango to meka ko pona mutu moko o ya za compétent oui moto aza compétent o ya zo mériter na ba critères o ya étude na ye moto aza capable ya komema biso na ba capacité na ye na ba projet na ba vision o ya kozana nango mais entourage te pour mingi bazo yana bazo même na projet ya ba entourage yaza ne loko te mais ba o bazo ko entourer moto bazo pesa ye ba idée yango bazo kenda ko échouer sikoyo déjà est-ce que élection kozala bon lokola nanu ba pesi biso hypothèse ya kozala te tozo ki na procédure na bango yango biso be tozo la musa peuple na par rapport ya procédure oyo bango bazo pesa biso ndeko na ngana tunu question moko moni makambo eza sérieux toloba parce que eza makambo yo lelo so tali bien bato belé ba vie na bango bebi na makambo yo jeunesse ya Congo ba jeune baza un peu désorienté ça dit bazo désorienté ba jeune lelo na makambo kaka yango to mekano ko sola mwa muke oui yo kanisi vraiment que ce que l'élection ezali ndeko lobi wana ba voter utile ba pona muto yo abongisami mais ba pona bato abongisami mbala na mbala te est-ce que ba pesa bato wana pouvoir oyo est-ce que bato ba mérita vote na bango ba pouvoir nyonso to ba mandat nyonso zo lika na mboka ezozala na volonté ya peuple te so reçu élection en 2006 moto peuple a votaka yete mutavana ne bonga aujourd'hui 2011 idem aujourd'hui 2018 ka ndenge moko donc yango biso bato toza population bato pesa bango pouvoir ba ko senga pa na biso fali tozala éveillé lelo oyo exemple moko clair Félix Tshisekedi senga biso alika ne bonga tanga zubo konzime apesi privilège et pas na yemoko peuple ozala kana misère ti lelo to mande kena ko si la matin un pas moko o asali na peuple ezate donc biso bato souffrir donc c'est conscience ezongi biso te to banda ko vivre ka ndengwana bambula na bambula siko pona yo sikoyo nene baga mo idée no muke sikoyo neti lelo so tali bien baza mo ebele wana baza ba Martin Fayulu bazali ba Moïse Katumbi bazali ba Mukwege bazali docteur Mukwege bazali baza mo ebele alors pona ba comme sonani ba Matata Mponyo bazali siko pona yo sikoyo ba voter nani pona bon pona ngai baza na kati ya kini bazomona po biso za libanda biso to libanda toza ka bato to na ngomba kozana poto toliki bango mayele te mais to loka bato mo tozali na ngomba tozomona moi ebele koleka bango po tozana ba pays où ils déjà développé par rapport à mboka na biso ba pona moto par rapport à capacité na ye niveau d'étude na ye niveau d'étude yango zo laksa compétence ya moto akozana moi quelque chose kwa ko mema baza ebele Délice Sanga azali Martin Fayulu azali Mukwege azali
matata poni azali Katumbi azali mais bango bazomona mutu oyo akoki kozala na vision claire na selon programme oyo azopesa po un mécanicien po abongisa mutuka to maçon soko otuni ye théorie nango avant ke na pratique akodéfinir yo mutu azokoka kodéfinir théorie na ye te pratique na ye mpe eza directement eza impossible pasala yango oyoki na mboka biso déjà face à face ya la te qui batikali mibale wana siko bakuta dire éliminatoire esalami tout après batikala mibale oui oyoki na mboka na biso face à face ya la te mais biso toza souverain eza possible po biso to restaurer yango peuple asenga yango ezala na bapoliticien nini na bapoliticien bamoni ke baza capable ya kozala bachef de l'état bango nde moto osenga bango fo il faut tête à tête, oui, tête à tête, c'est ça. Mais si on a des candidats, si on a des jeunes face à Makambo, les jeunes, il faut pas ça la nuit. Souci dans les alliés, les jeunes ils vont voter, les gens vont voter Kalate. Pour bateau baye na bokonzi, bazu mandat, bateau pouvoir na courage, na ba chance le kopamba. Bateau bazo mérité té. Problème c'est que bateau bazo mérité té, bango ni mutu bazo ko céder na pouvoir. Mais souci n'a pas peuple à la mouka pour biso bato souffrir totamoli mo ba mboka ebele et puis loko moko ndenge yebisa na peuple na biso et loko liboso ta ngana en Europe constant na ko sala mundele asalaka confiance te na muta ko sai mais biso tozora le kuta loko to négliger rango mais pas mundele sur kosi une fois relation est koufi. Donc, mon a dit que le Kouta est un diable. Mais bien sûr, on néglige rango. Or, que ça. Le Kouta, ça va. Le Kouta, il y a un peu de même. Donc, si on a cossi, oui, donc, il faut que on or, que pas mon délai, juste quand on cossi, séparation salami. Il y a un moment, ce qui a bimi, na fond, la parenthèse, mon corps, la relation à biso mingi africain, na mindele, et simbaraté à cause. Il y a base de l'eau à l'okota. Tu as sérieux par rapport à Otozoloba. Ozoloba na Ozosala, fais aller pena, nzela moko. Tu ngala ozongi so mo mukesi makaka. Na tunyo question disusu, na bandeli disusu. Peuple o ya kufanzala, peuple o ya liakati, peuple o asiba mesana ko yela epolo, c'est-à-dire so ba pesi polo to simisi ndongo lati wana, ba pesi na ba vers à l'osso so ba sakombi à l'osso na ba soso na sugi de soso wa kolia ona mukomoko nzala one ko continuer nango mais andimi na ko pesa mutu oyoyo akoyela ye lokuta yo kasi peuple na za prêt penza pona yo peuple na za prêt lelo ya ko voter utile yango biso to telemi pona ko talisa bango tant tozo comprendre biso to loka bato toza likolo ya ngomba tant tozo mona tozo beta mbela nzela oyo totambola tokende mabe toucher conséquence cause oyo tozosala biso tosouffrir pour que lobi tozala bien cause na biso ezali bato bazoya na pouvoir eza bacourage bato achance eloko pamba yango mona moto achance eloko pamba soki azwi pouvoir apesi privilège na baposa na ye retard nyonso azalaki nango fasala yango na liboso base eza yango wana base eza parce que tozo voter mabe faut toyeba ko réclamer ba droit na biso attaquer peuple souverain primaire eza biso. Voilà, je crois que bande qu'on a comprendre ndeko na biso message na ye aye ko lobela mingi nga zena Kinshasa na tambola ki mo bona la kisi batu na ba bar pas nous soit comprendre message na ngata na kisi batu na ba bar na ba église ozola lisa batu na laxi batu na bi message to lobaka awa ezaka na batu ça dit ba konzika mbayoka na bango alors bango lokwa bayoka ngo ba fina parce que kuna megeza ya facilité ba fina na bango petit peuple azana petit peuple ayoka ngote c'est-à-dire moto mbongo wana somba lipa neta ko somba pour que somba méga sikoyo lelo yo ce qui m'étonne yake na omona pe ndende kwa lobi pona appuyer idée na ye na omona bana kimi bakomi ko se connecter trop na ba TikTok wana
mais TikTok on est appelé moyen on peut ça message est-ce que bango baza ko arriver té et on peut ça c'est-à-dire baza livrer na buzoba so buzoba na aussi ndenge buzoba aussi là par rapport à la conscience pour ba combattant ba tema ba loba makambo yo mbula na mbula pour la conscience bon le coup là ils appellent intérêt personnel yango pele ko zo boma biso nga intérêt msu nazala ngona na souci ya peuple mais mutu musaza na intérêt ya yemoko pour kazwa ce qui intérêt est différent to ça appelle makambo différent mais ce qui biso c'est na intérêt moko to ko atteindre même objectif si vous voyez ça bateau baza ba TikTok oyo baza ko laksa biso loquette oyo ça bon pour bien bana na TikTok parce que ça le monde total la calamité balobi batu c'est-à-dire balakisi comment les gens évoluent dans le monde balakisi biso comment tout ça peut évoluer kaka na makamba musique pendant que peuple on a souffrir alors message que lancer ce qu'on a peuple oyo à se lancer na se livrer na makino ma David yango message na kopesa na bandeko nyonso bazana ba TikTok moment yango yo ya ko passer message na bandeko parce que to lamuka tozoke na moment moko ezali très important il y a des élections na mboka na biso to longa na distraction ezozong sa biso sous na katsa buzoba bato bazo souffrir eza biso bato ya chance eloko pamba bango mutu bazoko enrichir à tout moment bazo bongisa bana bango ba vie na bango mais biso toujours tozo souffrir zwa message passer na bandeko lamusa bandeko na site na yo oza nango lamusa bandeko ekomela bisika nyonso congolais zali parce que ala mukazo conscience tango ba élection a voter mutu azo mériter mutu aza capable ya ko défendre mboka ya ko défendre projet na ye oyo ye nango pour le peuple congolais. Voilà, je crois que le message est clair. Mais c'est le mot important. Ndende kwa zolo baawa omonika mo espace na TikTok wana. Tant bosa biloko na to mona ti bosa biloko bosi ki sabatu bosa biloko mabina bozobina mais na mo espace wana kaka na mo quelques méga na yo za na ngona ko passer pe message moko boye. Poto ko tala ti to yoka. Tala bolanda bata poto te. Bata poto balara bien. Balera bien, bata poto balatara bien. Mundela bongsa amoko biso to alia mundela bongsa mboka na ye. Biso soto lobara makambo eza quelque part po bino bo ala bien po biso soto bima. Biso to sauva pour sonner baloba. Alors bino de boza wana sala effort na mo méga na yo wana. Komisa message ya changement na mboka. N'habiter le basso que ça n'est qu'à poto aussi ça n'habite son habiter sur un lot soko bakisa par rapport toujours situation parce que situation sont tali bien tozo zonga ici kamoko to beta c'était to bandozonga kaka ici kamoko alors message ko lancer si ko za nini et pas batunyo so bon message nanga sukiza ndenge na bandaki ne bandeli peuple congolais to lamuka biso batozo nyo kwama mboka eza biso eza na richesse ebele. Mais richesse wana biso to bénéficiaire na ngote to profiter na ngote donc to profiter na rien to zala ini to construire mboka na biso to voter bi voter la te to voter moto oyo azana ba capacité azana ba critère ya kotombola mboka bato ba diriger mboka iza bato batangi moto bazaka devant pour na ko gérer mboka ba courager to zana simateur vivre na ndenga cop. C'est normal. Mais ce que ça va encourager les bossos pour que va diriger Mboka toujours tozaka na misère biso bato nous comme génération à génération tout le monde a changement to telema parce que avenir ya lobby ata biso to raté yango mais bana biso ba se rattraper na yango et ko aider biso. On peut ça va tumbote té. Na pesi mbote na grande sœur na Bibiche Kintsukula. Mbote belé bisika zali serment malamu a contribué à ebele na surtout na vie na ngai na pesi mbote na mon frère Arnaud Waku na pesi mbote na mon petit frère propre Rigen Kanto. Merci. Voilà, en tout cas merci na bino bandeko bolandi biso na esprit ya bien eza makambo mboka na biso ato kenda parce que mona
Obi, ça fait mal, hein. Tout le monde vous donne. Peut-être ma solo, le bien, on peut tout. Bon, on a compris un souci, ceux qui jouent à francophonie, ceux qui ministre et à finance, bon, on a solo détournement, il y a 400 millions, 400 et quelques millions. Tu imagines 400 et quelques millions. 400 et quelques millions, combien des avions? 400 et quelques millions, c'est-à-dire, mais ça passe quoi. Bon, il y a un bagui, Batubando Bima Kaka, et Batubando Lamouka. En tout cas, merci mon frère. Merci. Merci. Bandeko Bolandabiso, je crois qu'il faut comprendre. Souci Zanango, pour commencer au lobby, il y a Zali. Yo Zali, oza, on est jaloux. Mais mboka mboka na biso. Vraiment. Ma diamant na tuza ngana congolais. Il faut na réclamer mes blocs wanati. Ndenga bien. Oza amateur goyoka. Ayoka. Taba 400 millions de zobima. Nous sommes dans un pouvoir. Il faut bon ça y est na famille na génération na y tout à profiter. Aw ça ni na mboka te. Aw bon ça ni lote. Yo ba détourner ba 400 millions. Mutaki mabo pamba. Maman comme millionnaire. On va quand même un milliardaire. Merci. Merci, Papigène. Ouais, yoki. Merci. Tolobi kaka. Merci. Allez, bye bye. Bye. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te otuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka